Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Wow, enfin, Priska Kanouchipi en personne. Elle est venue à Yé, à lancer message à Pessiba Nouvelle. Na rappelé bino que la dernière fois Priska Kanouchipi azaki na réseaux sociaux, ezaki mukolo oyo abandaki ko présenter biso libulu na ye. Yazaki victime, ya ba Pierre Rebele, atwa keleke ba Pierre Rebele. Mafande ka kimia nzoka Priska zaki na projet na ya banaye ko sala. Après sikoyo, lokola projet on ekomi prêt, yango wana aye siko kosola na ba abonné na ye. Na koloba vraiment belé te. Non, tie la bino ka vidéo ya Priska a Pessiba Nouvelle, ya bébé na ye, a beti mo masolo ya mwandambu o biso to yebite wana malobi pe projet ni o ya za na o aye nango et puis alobeli susu le kamna ya kozonga pe suna scène nyonso wana boye bango na vidéo o na Nella NG officiel. Coucou à tous les Nella Chou, les Nella Cœur, les Nella Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés, c'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez cette vidéo pour partager message à Priska Kanouchipi, plutôt Luka Kemingi, to Lela Kemingi, yeyo. Message na ebo yamba yango mona komi a briser nos silence silence le kay makas on l'aime to lingara et to lingi ya za kat na biso. Alors bolanda vidéo ngape na olanda na bino to kutani kana fait ya vidéo bolanda. Salut la famille. Coucou la famille, salut la team. Bonsoir, bonsoir Isen, salut et Stéphania. Salut, salut, salut. Ça fait longtemps, hein. Bonsoir, Soudiana. Non, c'est la votre pakuta comme ça, on va parler un peu. Nalika Mouisa vraiment très importante, c'est une nouvelle pour un bateau pour mes fans, pour ma famille que vous êtes. Coucou, salut, 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 bonsoir, bonsoir Soudiana, bonsoir. Bienvenue dans mon live, bienvenue à vous. Coucou la team, bonsoir, bonsoir Louindou la Chinago, Yonji, et comment Makati. Salut Lina Yeka. Bienvenue dans mon live. Non, c'est la beaucoup maman, attends moi sans la plus bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Ok, Ifsen Kolongwate, Zalaka Awana comme ça. Merci beaucoup Sodiana, merci. C'est gentil. Bon,
merci, bienvenue à vous tous. Voilà, bon. Merci beaucoup Diamant Blanche, merci. Je voulais juste vous informer votre maison de couture, atelier de couture, Parial collection chez la Paradoxe, et là déjà il y a donc voilà, votre maison de couture Parial collection chez Paradoxe, et ça déjà donc je travaille en collaboration avec deux de mes sœurs qui sont des couturières. Pas couturière à balabala, et pas ma fifi. On a école pas ma fifi. C'est une styliste. À moi pied, mais c'est vraiment une styliste. Wa tangi, oizate a tangi styliste de ya combo non. Styliste vraiment à très bien. La plupart de mes bandes, elle le fait. Alors, solo la kinae ça les projets pour le moment ils en ont bloqué et au fur et à mesure et comme amener maison de couture ils ont déjà au maman Chacha Bukasa. Merci beaucoup Tania Pembele. Merci Xenzama. Donc pour le moment Nanzela qui est à l'époque ya monene même ça va permettre de tenir na boti donc banda kunda comme monene sokona na te placement moké mona na bino on peut déjà commencer na auto na moto banda et le reste nzambe moko ayebi futur. Voilà donc maison de couture na bino Parial collection chez Paradoxe, c'est déjà ya koufouma, mais ça juste na bon marché, na Barumbu, plutôt, et ça juste na Barumbu, juste en face, na avenue Aérodrome. En face, il y a première porte, il y a Station Outi Nini, Outi Limité, Oto qui est bon marché. Première porte, il y a Ista, Otalikaka, Nanga Mozoye, là, na droite, na yo, Ouzarana. Parial collection chez la Paradoxe. Donc, ils ont adresse na bino. Bon, on a rendu pour moi mon pied, mais au sala makamu. Hein? Calamité, awa, on a déjà un projet, mon nom, tout ça, prêt à porter. Oh, non, il y a pas pour présenter bino. Bateau va vous aller intéresser. Ba kosomba, ils allons aller banda au sombi. Frédélé et pour ma place nyonso zali prêt à porter et autres maman déjà donc moi le moko ya mokie pour un début na osalisa nanu o ba otunga o ezala kati ya otunga dana la sabino ele asa na kati ya musala elle est là ma styliste donc aza akata musala batisi ya wana ezotongama donc voilà mais ça ma styliste esa mbote na bafani nanga Parial collection de ye chez la Paradoxe parce que les projets nanga on a travaillé en collaboration donc on est des collaborateurs en dehors il y a la petite sœur en dehors il y a la sœur donc voilà azalelo azaye moko bazara mibale na grande sœur nanga ye pe aza collaborateur nanga donc calamité bomona moi échantillon nayebi bomona pe déjà. Ok, Yves on a déjà, moi, échantillon et bilamba, on a la taka bosebela nango, nation bomona,
modèle, façon de faire naé, bon mon déjà dans nzoto na ngana bilamba mako na lataka et bon mon nango susu na façon na abandotonga mingi prêt à porter ou ngana banda teka et ça a vraiment bien fait. Donc na logo nyonso place il y a étiquette awa et ça a vraiment parial collection chez la Paradoxe nyonso. Oui, Bokila Lokondo. Voilà, donc dès lors qu'on a sali live, on a apprendre à nous, fan nanga, donc aux alaka on a branché, zamba on a super fan, beaucoup mieux belé. Dans sa liste de photos, ça la live il y a super fan, live il y a toujours présent na page nanga Priska la Paradoxe. Donc les qui ont un message qui n'ont pas pu sabino na sur 10 semaine prochaine tu n'as soukanamo pas prêt à porter on a et vous a déjà pas parce que ils ont ça là et c'est vraiment et ça la bien ma pisse ma gogo la maman de mon fils et c'est ça la makito pour ngamo ligne ça bien tout est que l'eau bien mutu et que ateke mboka ni mutu penda tali boy tissu nanu de l'eau on embête la on c'était eza nanu na ba tissu ya qualité ya bien ata na obimisa mbongo ebele mais loko eza image nanga fona eza elo moi bien pour place nyonso ekende eza bien. Voilà des messages na ki nango yo yebsabino. Donc vous allez prêt à porter na bino ti fin la semaine prochaine je pense hein mais et après non oui donc va prêt à porter na bino et cause à l'après oui dès lors pendant la bétela qui est c'était un finissage dès et la ça couturière à ma casse il y a bien donc mais bah ça très bien et Koya ma belle, si en Afrique du Sud, yoku doza. Donc en Afrique du Sud déjà là na dekonanga za na bato nyonso bolingango na sûr que bozango sans problème. Donc bozana na loro ya liboso to bandela présenter bino ngamo mannequin. Ngamo mannequin. Na munene ya na ucho bota te. Kopi msamutu mbima mokilo yo. Na ucho bota ya muna munene. Donc moi na atika non ma belle après je vais voir ça là va faire des régimes. Numéro nanga eza kaka na page nanga so koti na page nanga o mona numéro. Oui ata na Suisse soki ka boza na bino na agence ya sûr on a ko ke cha problème te. OK. Ata na Suisse, ata na États-Unis, Canada, ne bozara vraiment na ma problème ba agence. Mais le reste Europe nyonso place nyonso zali, il suffit ka agence ezala et bokoma. Donc voilà des messages na que websabi. Donc d'ici fin de semaine prochaine déjà poser la lot premier lot il y a pas prêt à porter au ba otonga o ekosi la no ya présenter binongo. En attendant au sala au etikali parce que ça demande de l'argent et na maternité na kosangisa donc ezaki vraiment difficile pour nanga mais zamba pesi quand même moyen pour tout sala au moins mukio déjà to sali et ne va le meilleur reste à venir donc il y a malango eza liboso voilà et que nous salawana pour me soutenir aussi et pour soutenir nga ezakaka te faut kabelanga mbongo non Londres oui Londres peut koya agence parce que on n'est pas vraiment dans l'Union européenne. Oh là là mais si on a moto eki akoki koya pa someli yo sali déjà comment ou emballer son moto azali amemeli yo problème te. Voilà. Na bato ezaka osa na besoin de sa bilanga na osa libanda.
oza libanda oza na besoin tokisa bilamba na yo tokopropose yo bamodele tokopose yo maputa totongi otindi mbongo na yo tosali calcul makambo nyonso otindi mbongo na yo totongeli yo tofretele yo ekei nde bongo tobanda kotravaille na bino eza mpe une manière ya kosoutenir parce que ekomela biso kaka ere obeli okufi bakomoluka ba 5 selo bambongo mais soki ere toza na bongo tozosoutenir biso na mwa baactivité na biso ya mike omona ke eza mpe problème ya ozo économiser ata oza na problème okomisunga yo moko. Oui, Bruxelles sans problème, Bruxelles sans problème. Bino kutu ba agence était belé kuna problème ezate. Voilà. Ndelo kuna eke sabino une manière ya soutenir artiste na bino ezaka ya ko aider. Moi naza très bien papa Doris, moi naza bien. Une façon ya soutenir artiste na bino asa ngata mwa libate mwana melata mili ezalaka na musala na nga donc voilà musala na nga yango wana ono yo présenter bino et non ça lelo moko abie ko ezala tozosoma ngo kaka po nazali falo na bota ozosoma ngo kaka po eza presque te eza vraiment qualité o ezo mériter esombama ndelo tosala nde place na obetele setene na boyenga moko na otala mo misu parce que nga mo pe na mo na ninga bilo ba bien na ninga ba ku na ba ku na ninga pe bilo ba bien donc on a qui va tissu déjà ba tissu ya très bonne qualité exact que tissu mon bolé qui permet na c'était ben na ni singati après t'apporter ba tissu ya kitoko vraiment voilà ndelo na que Sabino. Et j'espère que vous captez. Merci beaucoup, Jeka. Laure Kitenge, Chilemba. Merci beaucoup. Bah, cœur Penayo. Merci. J'espère que le message est l'équipe. Donc, tous à la Kawana branché na page na biso otomona nyonso etikali adresse toza sur aérodrome loba makasi 94 toza sur aérodrome 4294 donc juste en face il y a Ista, juste en face il y a Ista, aérodrome 4294, juste en face il y a Ista. Donc on a une maison de couture moi qui est yo zo kanzo yo kutelo mo mnene te. Tozana omnelo na biso no ya mukie. Tosa ne mamba bien. Baba libanda ezakati te. Oyepelo mo bwa mnene opeselo no batongi. Atongi mabe biso kana lelo na biso mukie oyo oya opeti batongeli yo vraiment lati yo mo vite batongaka na asir na sina ko recommander bato belé pe bayebi bato na biso pe ya théâtre ye mutako tongela nani na mafa ye mutako tongela fatuka yembe ka ngam na tino na tinda bato belé na pesa ye bazala jamais déçu parce que ba mona pe sala kitoko ngamona na peu oui hein petit à petit l'oiseau fait son tour donc aérodrome 4294 so yewana omona randa kombo ya mukie pandine eza likolo page bakomi Barial collection chez la Paradoxe otswana makamba bien ezali couture homme couture dame enfant nyonso tozosala oza na mariage na yo oza na tissu na yo oza na besoin batongeli oza na tissu tolingi bapropose yo yaka midele nyonso mami midele nyonso toza na midele te spécialisé non midele nyonso déjà oyo ngai nalataka oyo bomona na nzoto na ngai ya maputa ye mutatoyela nga donc voilà so oza na posa nini. Oui, même ma robe soirée. Oui, non, ça là. D'accord. D'accord. Non, pour m'adresse na Facebook nanga
numéro wow na comme adresse na Facebook na ngai pour na kobenga pour plus d'informations bobengi na plus 243 89 97 64 930 bobengi oyo nyonso aza na besoin ya batongele bilamba bafretele batindele okomelinga sans problème nde eloko nayaki tosola na bino adresse na okomongo na Facebook na nga mais mpona bato mpe bakangaka eza aérodrome 4294 juste en face ya Ista. Je vous aime beaucoup. Nayebi ke kala mingi te tozongela mosala tozela bapate apporter fin ya semaine prochaine déjà tobanda vente nango parce que eza na kati ya labo. Je vous aime nalinga bino mingi bozalaka wana ngana bino babi tozakaka congé ya maternité ezosila tozongela mosala nde tata mosala nde mama donc nalebi deja ndako tomonana sur scène kala mingi te donc oyo malonga eza kaka tose soutenir kaka na mosala donc mosala nanga naosala oyo asombi nakoti mwa 10 francs oyo asombi nakoti mwa 10 francs et permettre biso mpe tokende oui baprix na opesa na ntiko te fo tosilisa mosala ngo ntina suka apres nde na oyeba so tosali toestime dépense nyonso tosali apres nayebi prix oyo nakoti yango prix boye pour le moment eza na baprix te mais ozala baprix moko te tolekisa so mayele te baprix abordable mpona motu nyonso baprix vraiment abordable mpona motu nyonso aozala na facilité ya kosomba tolekisa na biso te baprix osoyi nde te malgré ke tosombi babiloko ya qualité ya bien mais totia mpe mwa bénéfice mwa boye normal po permettre biso toteka mbango mpo tosalisa voilà nde elo nayebi koyebisa bino je vous aime beaucoup totikala malamu tomonani à la prochaine des gros bisous bye. Alors quand nde boti kolanda na video wana oazo se sentir concerné ba détail nyonso eza wana on a vraiment hâte ya komona Priska na scène tolingaka ye mingi ayesumu mentara kobota mama mutu obima kobota ezele kobota eza ngolu na fenêtre to na porte ezaka kobota na sepel makasi nga pende na moni ye yo na ninga to partager moi moment na yeso na ebeke esa bino bien mais ça peine à but il y a repartager message au Priska linga partager na ebi que à travers la NG officielle message ya Priska et comme la bino ba abonné na oboluka kay obolinga kaye et comme la bino donc bo saisir ngo bo tchongo na mitema bo soutenir yemoka otolo ba lobi que akoza pa beli akoza pa kufi eloko ane osunga libota na ye mais bébé na ye aza très bien quand on va qui bébé na za bien à confirmer peu quand moment que ne la NG officielle ben information na kalango ezaka très correct. Alors ba bisous na bino tokutani prochainement ozaki nouveau na chaîne nanga kobo sanate ko s'abonner cliquez cloche à notification aimez vidéo commenter partagez vidéo bisous que Dieu vous bénisse bye. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité.